Africa 21 TV, un nouveau monde. Mbote na biso banso balandi yangai wabino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel batata ba mama tokutani na bino lisusu une fois de plus na nzela ya ba émission to kosale la kabino les analyses spirituelles ndento to bakatango nyoso les analyses spirituelles to sala ka yango na sentimate to sala ka yango na plaisanterie to sala ka yango pete po ete sepelisa yona ngai kasi to sala ka les analyses spirituelles po ete to sepelisa nzambe soki asepeli oyo nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango mingi ekopesa maka epai ya ngai wabino humble serviteur ndenge touti koloba Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Ba émission na biso tokolobaka yango lere nyonso oyo ezali musala tosalaka bokozwa yango toujours na Africa 21 TV na YouTube nde ezali esika nini totiaka ba video na biso ya ba émission oyo tosalaka. Lelo toyambeli bino papa na biso noko na biso ndeko na biso ndenge kozalaka tango nyonso na plateau na biso bakolekaka pona koya kopesa programme ya mouvement prophétique na bango oyo babengi yango na kombo ya BBMK. Batata ba mama tozali na mingi ya koloba te oyo tokosenga na bino ezali se bobele tofongola miso na matoi po ete tolanda mayema koleka awa toyoka pe maye makoloba ma awa biso na bino tozali kosalela se bobele miso na matoi ba émission oyo tosalaka na bango ba émission oyo tosalaka ezalaka juste pona ko interpeller peuple congolais peuple africain ezalaka juste pona ko conscientiser peuple congolais peuple africain bisika nyonso tozali toyeba likambo na likambo oyo ezali koleka mutu na mutu oyo azali na connaissance mutu na mutu oyo azali na 1+ oyo azali kosala nde tosalaka effort to memela yango bino bisika bozali po ete boyeba ko profiter na yango tolobi chaîne na biso tobengaka yango un nouveau monde, la voix de tous les Africains, c'est-à-dire mutu nyonso oyo azali na connaissance azali na possibilité ya kobenga biso po ete aya koleka na baetando na biso po ete bolakisa connaissance na bino baikeba na mboka ba découvrir bino sans plus tarder tokopesa papa na biso mbote ako se présenter ndenge ezalaka tout le temps na kati ya plateau na biso na sima ya ko se présenter nde tokokota na ye malembe kotuna ye sango ya mouvement oyo tobengi yango BBMK ndenge nini bazali ko évoluer na yango mbote papa ya matondo mingi bino moko boyebi lokola momesano cri de guerre ekozanga kate parce que wana ezali cri de libération cri oyo ekosalete ya solo et libérer mboka ya Congo yango tolobi kaka ete mfumu kimbango yala ke yala mfumu kimbango yala ke yala mfumu kimbango yala ke yala yala ke yala yala ke yala munza ya mvimba donc biswana Nembumba vala oyo tokotami na mama Masanga vala pe na tata Landu Mabiala donc nazali moko ya représentant ya BBMK na Afrika mobimba donc toyekaka pona kopesela mpwete bana ya Afrika bana ya Congo bazwa mayele pe lolenge kane mboka ya Congo ekoki kobikela matondo mingi représentant ya BBMK na Afrika mobimba koko Nembumba vala ndenge touti kolanda alobi baye kolobela na tina ndenge nini mboka ya Congo to mboka ya Afrika ekoki kolongwa na bowumbu pesa biso na no sango ya mouvement prophétique oto bengi yango na kombo ya BBMK ingeta donc BBMK lolenge osili koyeba ete BBMK ezali toujours en marche donc bato bazali kobenga bipa nyonso mpo ete bayeba ko s'intégrer Ingreta boya mpe bosalaka ndenge na parce que mouvement oyo ezali mouvement moko à part donc eye na mission moko à part eye na mission moko spéciale pona ko libérer mboka ya Congo donc ezali mouvement ya bana bilaka oyo ezali na kati ya prophétie ya le grand esprit Congo Tata Kimbangu donc ye alobaki ya solo bana bilaka bakoya pona ko libérer mboka ya Congo et mboka ya Congo bandeko ezali na maboko na biso surtout bino bozali kati na diaspora boye baketa solo mboka ya Congo ezali kozela bino mboka ya Congo ezali kosenga ete boya pona ko soutenir en parce mboka ezali kobela mboka ezali gravement malade lokola mboka ezali malade kisi nango ezali bana bilaka
et bana bilaka bazali éparpillés dans le monde. Alors tata Kimbangu azali ko benga bino à partir ya BBMK. Bon s'intégrer, on peut être tout mis en charge mboka wana elonga na mpasi oyo ezali na yango. Yango bomoni te rôle ya BBMK ezali ko zela bino ko te boya po to sangisa maboko na biso po te mboka wana elongwa kati na boumbu matondo mingi po te mboka wana elongwa na kati na boumbu koko nembumba vala masolo oyo ezali masolo ya lelo te tosi tosolola na bino masolo oyo mbala ebele pona koluka kotalisa baike bana mboka koluka pe koyeba na kati ya bozindo natina ya oyo bino bokolobaka tango nyonso libération meka lisusu komanyola yango pour la seconde fois po ete ba téléspectateurs baye bazali kolanda biso bayeba libération oyo bino boye na yango libération oyo bino bozali kolobela tango nyonso na kati ya mouvement prophétique oyo bobengi yango BBMK ezali libération ya ndenge nini to ezali libération ya lolenge nini engeta don ndenge bokomonaka nzoto oyo tokomemaka nzoto soki ezali kotambola malamu te to soki ezali kobela bamemaka yango na échographie bakokende échographie mpo bayeba me nzoto oyo eza kobela mpona nini ndenge mboka ya Congo ezali mboka ya Congo banda tozwa première indépendance mboka wana ekobela kaka même avant indépendance mboka wana ekobela kaka siko ezali kosenga ete mboka wana ekota échographie spirituelle pwete toyeba maladi ya solo ya mboka wana matondo mingi mboka ya Congo ezali kobela mboka ya Congo il faut ekota échographie spirituelle ndenge koko nembumba vala tosepelaka mingi tango nyonso soki toyambio tozangaka ko retenir momoko pas tellement nouveau mais momoko oyo elobamaka vraiment te mais toyoki yango lisusu donc ndenge uti koloba wana échographie spirituelle oyo ngai na bandeko oyo tozali kolanda awa totikala nanu koyoka échographie spirituelle te lelo koko nembumba vala amemeli biso échographie spirituelle koko nembumba vala maladi nini oyo bino bosibo constata ete mboka na biso ezali kobela et puis maladi yango ezali mboka nde mutu ezali kobela ou bien biso baike bana ya mboka batu tozali kobela tozongisi miko epai na yo donc ingeta mboka ya Congo mboka nanu ya Congo ezali kobela nene voilà donc nde sika penda to telemeli penda yangwana mboka ya Congo ndenge toloba avant et après indépendance tozali ko reconnaître te to kotisa banzambe ya bapaya ndenge na lobaka tango nyonso to yamba bapaya e bapaya na kino baya biso croyait que bazali bandeko na biso or bazali ba satana bazali ba diabolo libabe e koti na mboka à travers bango na mayo bayela ki biso ba imposer yango yomoko yebiki ya solo to laki na kati na colonisation pe esclavagisme petit lelo yo ezali ko continuer na sous forme muso ba bengi néocolonialisme. Donc yango to pesi exemple na échographie parce que soki nzoto eza ko bela il faut ko kotsa ngona échographie po ba yeba ete nzoto ezali ko bela nene soki ba résultat échographie bimba ko yeba asa ko bela mutu même pas si ya mutu eza ko uta na libumo mboka na biso ya Congo pe ezali bongo mboka na biso ezali ko bela sur tous les plans. Yango zo mona na politique eza ko marcher te économie eza ko marcher te spiritualité eza ko marcher te siko mama na kambo ya makambo nyonso to wana c'est la spiritualité parce que to bungisi ki bonzambe oyo ya biso to miyebi lisusu te alors to mi ko avaler n'importe quoi to komi ko landa n'importe quoi ki bonzambe ya bapaya politique ya bapaya nyonso ya bapaya même ko lia na biso. Est-ce que mboka ya Congo penza ba koki ko banda ko memela biso biloko ya kolia mais eza na mboka moko eza na fertilité moko ya makasi fallait que to biso to lonaka mpwete to tekela ka batu mususu mais batu mususu baza ko memela biso biloko poto somba et biloko na ba yimo chango n'importe quoi biloko ya bo salité ba komi ko tekela biso komi ko lia ba salité ya bato tala banzoto ndeko mikoko
Mais passe mignon comme mikakatano ezali ko continuer. Si ko bozo ko luka malade mais malade ngo zali wapi? Malade c'est la spiritualité. matondo mingi koko nembumba vala lelo tokosola malembe pe na bokebi nyonso po ete ba téléspectateurs bazali kolanda biso ba sosola pe ba maintenir ba retenir eloko moko na masolo na biso. Olobi makambo ya bilia, olobi makambo ya exportation ya biloko. Donc na kati ya mboka ya Congo bakoki ko memela biso biloko te, biso nde faleto sala oyo tokoki ko exporter yango na bamboka misusu. Koko Nembumba vala, est-ce que wana ezali problème ya mboka? Est-ce que wana ezali problème ya batu ou bien ezali ta mususu biso moko tozali ba fenea ya kosala bilanga ya kosala ba agronomie ba biloko wana nyoso yango mutezo rendre biso peut-être fenea pour être to sala musala wana te? Est-ce que ezali na rapport nini na makambo oyo etali peut-être spiritualité? Mais soki otali na kibonzambe na biso na bon koko na biso balonaki baliaki pe basengaki ba aide ya bato te. Banda kaka tokotisa bapaya. Banda kaka tobandi kolanda bapaya e makambo nyonso na jama beye. Donc nguya wana ya kosala bonne volonté wana balongola biso yango. Kibonzambe ekenda. Siko tango kibonzambe ekei bonne volonté wana ekei nini koya. Kasi yango mona malade, kufa, nzala, makambo nyonso tu ya mpasi eyeli biso. Donc soki bolongo na kibonzambe oyo ya bino bokoti si ya bapaya. Même nzoto etambolaka ndeko na soki c'est l'esprit dans l'homme. Hein? L'esprit dans l'homme. Si l'esprit est tambouissaka nzoto, soki ebemi. Kasi oyo boya nini? Folie kakata. Yango bozo ko monete mboka ya Congo ezali wana. Nyonso tu ezali na kati na mboka kasi tozo kokate. Banko na biso basala ki politique moko ya kibonzambe. Ba loi oyo so kuta epa ya nzambe. Sur terrain, lelo oyo eza so sonde na to zo ba loi oyo uti pa ba mindele depuis le temps colonial yango to zali ko salela. O ba loi ya temps colonial wana ezali pona bolamu na biso te, ezali pona bolamu ya bato wana. Yango so ko monete to so ko zonga kaka sima, to zonga kaka sima. Biloko ya kolia, mais biloko ya kolia mon cher. Mais biso na tango ya kala o kotino na zamba lia ba manga ndengo lingeli, lia soki biloko nini eza angogo eza ko kweya nango kutu. Mais lelo o eza sunde kwana te. Ekomi ya koteka kutu pe ekomi ha na bambinzo balako bimelango pamba eza lisusu te parce que bokauki ekoti parce que tozo ko linga kaka ko reconnaître te bonzambe soki tozo ko reconnaître ngote tata toko kene ni à gauche ni à droite toko bika kate loko na toko bika kate naza ko yebisa yo ezali mo mpasi mingi soki toko zonga na kibonzambe oyo ya biso te yango monte BBMK aye na ba multiples solutions. Tomi so biso mo nanu en charge to zongela nanu bonzambe o ya biso ezali primordial soki to zongele ki bonzambe na biso na o mona ete esprit kat na l'homme soki esprit ezongi kat na yo o mona même ba action na yo nyonso tout e ko sala formidable nyonso e ko sala béni nyonso e ko sala o ko pambolama et abondance e ko zonga kat na mboka parce que bozongi si ki bonzambe na esika na yango. Alors nzoto kosala makambo oyo esengeli parce que bonzambe na bino ezongi na esika mais soki kibonzambe ezongi na esika te nyonso tokosala libungu to matondo mingi Koko Nembumba vala soki bonzambe na bino ezongi na esika te nyonso oyo bokosala ezali libungu tulu mai maza kobima awa ezali kobima epai ya ndeko na biso Koko Nembumba vala tolandi yo pe na bokebi ozali kolobela mingi makambo ya bapaya oyo yo zali koloba ezali ba Rwandais, ezali ba Brazzavillois, ezali bazali nzinga na biso ou bien ezali ba paya lolenge nini oyo ozali kolobela oyo tokotisi na kati na mboka na biso. Mopaya azali moyindo te. Moyindo zala jamais azala mopaya kati na biso. Moyindo aza mopaya te kati na Afilika. Moyindo jamais ayeko zala na ba frontière kati na Afilika parce que ezali mabele na ye. Ya moni le loto nito lo blaminge kokiele parce que to comprendre tant to comme esika on ko comprendre mutu na oyo. Donc biso tant to zo ba paya to yambaki bapaya. Bapaya to zo ko lo bla o ezali mindele bayaki barabe pe bayaki kati na mboka ya Congo parce que mutu nyonso to yebi yango. Colonisation ezali nini? Ba nani bayela ke biso colonisation na kati na mboka. Ceux qui mondele te, ceux qui barabe te parce que bango mutu ba yeko détruire Afrique. Na sud mondele akota ki ayele biso Bible.
Na nord barabe bakotaki bayeli biso Coran. Siko tourni bango. Kuna na nord nzambe kombo na nani? Bakoyebisa yo ala makba. Oso kompala kuna bakoyebiso ala nzambe kombo ne ala. Soko tina na baoye bakotaki na sud ya Afrika. Nzambe kombo ne na kuna bakoyebiso Yahweh Jehovah. E ba book na bino eza nini? Kuna na sud bakoyebisa bino book na biso eza Bible. Soko ke na nord abi kuna book na biso ezali Coran. Siko bango mibale nyonso tu wana oyo alobi Coran oyo alobi Bible. Siko nzambe ya solo azali wapi bitumbe bandi. Mais koko nembomba vala moni bae baza olanda biso tozala clair. Parce que tant olobi mindele nde bakote la biso to mindele nde bazali bapaya na kati na mboka na biso tozala vraiment bref et puis logique. Mais na mboka na biso mindele c'est comme si bazala ka lisusu te. Mondela salaki nini? Pour lobi ce que soka continue kaka boye mokili mobimba bakotala balibi mondele mutasali wana sali nini? Akotaki kati na moyindo. Expliquer mundele akotaki kati na moyindo na ndenge nini? Azui mayele na nyonso tu akoti kati na moyindo. Ye akena ye me atikele biso Bible. Ye akena ye kasi atikele biso Coran. Yango tokomba ba mindele ndombe. Do problème tozala ngona minito yango na toza mindele ndombe. Ozoko mona ete muta za ko gérer, mais za ko gérer na bonzambe ya bapaya. Yango to bete soki molimo no ekei ba sombi yango. Mopaya soka ye a remplacer kati na yo, do ba action na yo ekozala susu yengete. Parce que koti mopaya. Et mindele ba kote la biso ba ndimisi biso christianisme na fimbo ba arabe ba ye ba kote la biso na Afrika ba kote biso ba religion ba na fimbo soko boyi ba kati maboko ba kati mutu makile tangaki do ekota ki ndengo na religion ba religion ba ngoni so ekota ki ndengo na e ba suika na religion te ba yesu na ba science occulte ba bakisa ngoli susu yango moni donc noir na minito yo azali perdu to sali ba perdant na minito parce que makamoto soko salela eza ya biso te. Matondo mingi koko o ezali émission ya les analyses spirituelles tolukaka tolandela likambo malembe ti yonanga esika tozali toko comprendre nini oyo tozali kolobela lelo tolingi tozonga nano muke koko ne bomba vala tolandi yo na ebandeli olobi ete mopa ezali mutu muindu te muindo nyonso esika azali mopaya te na likambo oyo ya mvuluzi kimbango. Mais oyeli susu kote ya suka olobi mundele nde azali mopaya. Mais totuni yo tolobi na mboka na biso mundele azali susu te. Ozongiseli biso réponse olobi mundele azali te mais akota na kati na biso bayindo. Ndenge nini tokoyeba ete moyindo oyo azali mondele ndombe ndenge nini tokoyeba ete moyindo oyo azali na kibopaya na kati na ye. Micro omboka na yo koko ne mbomba vala. Matondo menge 1491. Dans 1482 Mondela yaki atali royaume Congo alobi oyo penda royaume penda ya bonzambe ya solo. Azongi baga kopesa rapport 1491 ba memi ba missionnaire. Et ça qui facilité pour être ba missionnaire ba convaincre ba yindo ba komba ba chrétien. Et ça qui facilité ça qui bitumba. Soko boyi bakati yo maboko alors des forces ko bomana ko boma ndeto yiko céder to komi ba chrétien ti indépendance yaki mundele fallait akite mboka akende mais a mona ki jamu seke bato yo un jour ba ko senga indépendance to ko kende alors faut to former bango to ko tsa bango mayele oyo ya biso to tikela bango bible to ko tsa bango bonzambe na biso comme ça ata biso to keyi mais mayele na biso wana ekobanda kosala ekotika pe banda kosala ndenge moko pe basala ki na site ndenge moko pe basala ki na nord pa ba musulman do ba tikeli biso héritage na bango bakei do ba kotika akati na biso c'est-à-dire ba kende kite mais ba kotika akati na biso ba tikeli biso bible lelo soko ke na Afrique mobimba ezaka ka bible na Coran na ba science occulte mayele na biso ekangami sika wana donc soki totali le vrai mopaya oyo biso tozali na ye ezali bible oyo ezali kotangema oyo ezali kotangema epai ya bayindo ingeta yango nde mopaya ayaki amemaki arme wana arme ayaki nango ezalaki bible na Coran na ba science oyo ye pona kokanga biso mayele lokola kangi biso mayele kasi bango bitumba mbala moko eza accompli
parce que na kati na Bible na tokotika la kolongwa te parce que so batunyo lelo koko na yo na kati na Bible okolbaka ka Abraham, Isaac et whatever kuna okende Yusuf kuna okende bazianzu kuna ba yango ni ba politicien na biso lelo soki akomi kaka politicien lelo oyo ba pesi ebongo ya présidence de la République démarche à liboso ko sala nini Occident akipa ba maître na ye ozomuna maman na travail basala yangwana soki kaka akomi président akomi kaka ministre démarche liboso Occident akipa ba maître na ye bake ko zonguya ba oyo baza ba arabe première démarche ba ko sala bake Arabie Saoudite parce que kuna nde ba maître na bango basali dozomuna ete ba tikile biso makambo na bango biso moko ya biso eza kolala pongi matondo mingi koko Nembumba Vala soki to comprendre bino na émission na biso ya les analyses spirituelles problème na bino ezali Bible oyo ezali lokola makambo oyo bapaya batikaki oyo ezali kosala na kati na mutu na biso est-ce que koko Nembumba Vala Bible oyo yozali koboya yango na kati na mboka na biso ya Congo mingi babeta bato ba Bible soki mutu azalaki maladi esili mingi pe bazwa ba lobby koto ba solution na ba problème na bango na maloba to makomi oyo ezali na kati na Bible mais lelo oyo yozali koloba ete Bible ezali problème pona biso awa na Afrika est-ce que oza sir soki lelo bakonzi ya mboka balobi tozwa ba Bible to bwaka parce que tout le monde qui a ngopé c'est salimi na bamboka ebele bakangi ba église neti na Angola mikolo lekaki bakangaki ba église nyonso meti lelo oyo Angola bazo souffrir kaka est-ce que oza sir lelo soki Bible balongoli yango na mboka na biso na Afrika pasi kosila na kati na Afrika voilà na répondre maintenant calmement parce que oyo ezali chaîne ya ba analyse spirituelle ezali sika ya mayele omoni président Jomo Kenyatta alobanini biso tango tozalaki na kati na Afrika biso moko tozalaki na mabele ezalaki ya biso nyonso to ezalaki malamu kolia makambo nyonso tu bonzambe nyonso to ezalaki kitoko mundele aye na Bible alobi to sambela miso kokangama parce que biso tozalaki na mabele bango baye na Bible abi to bana kosambela miso kokangama tangu kaka to bani kosambela miso kokangama mbala moko ba Bible ekomi pa na biso bango bazwi mabele mbala moko automatique bazwi mabele koma ya bango mais c'est grave babiloko c'est très grave bandeko comment bango bakoma na mabele biso to koma na Bible ono bokonza likolo il faut Bible kuna il faut Coran il faut soki osali yango te okokota na lola te siko bango kuna baza kozwa bomengo ya biso parce que totikile bango mabele bango baza kozwa bomengo ya biso batikile biso Bible donc richesse na biso ekoma nini Bible parce que kuna na kati na Bible okozwa banzambe ya bapaya même Bible yango ezoko ba clairement nzambe ya bapaya soki aye epai na yo akoyaka po a détruire yo pote akanga yo bango kuna baza koliesa mokili na bango biso totikali na Bible tanga kana yo Bible tanga kana do okomuna pena mutu pena na libumu ko ba pese na libumu docteur mais tango neso na kati na Bible azako yeba susu te bon koko oya yeso kezali wapi et tango kotuna ye koko no na kati na Bible nini azoko ko se défendre azoko ko se retrouver te mais azoko défendre mais c'est très grave yango monite to hier na kati na kokele po batu ba comprendre makambo nini mundele akosaki biso ela komi maître ya Afrika biso to songisima to komi lokwa ba esclave na kati ya mboka na biso pona nini banzambe ya bapaya mais na Bible kuna balobi ete soki mutu aye kolakisa yo nzambe ya bapaya zala mutu liboso ya kobamba ye mabanga koko Nembumba Vala soki mutu aye kolakisa yo nzambe ya bapaya ndenge ndeko na biso koko Nembumba Vala auti koloba zala mutu ya liboso ya kobamba ye mabanga ezali lokola ndenge bakolobaka soki omoni ndoki zala mutu ya liboso ya kobelela po ete adomine yo te koko Nembumba Vala bakoko na biso bakomaki te batata na biso bakomaki te kaka na Bible nde tozali ko se retrouver kaka na Bible nde ezali ko lakisa biso Adana Eva eza ko betela biso histoire ya passé ya mokili kaka na kati ya Bible sikoyo lelo yo ozali ko loba ete
tolongo la Bible lelo zali koloba ete totanga lisusu Bible ete parce que kati na Biblia mondele abantami na sima ya Biblia mokanda nini oyo biso ba Afrika ba Afrika tokoki kotanga po toyeba pe mabobambi ya mokili mokanda nini oyo bino bobongiseli biso awa bino boza koloba ete tobwaka Biblia nini oyo bino bobongiseli biso oyo biso tokoki kotanga po ete toyeba mabomba ya mokili ma loba omboka nayo ingeta nalingi pena baye bazali kolanda biso ba comprendre likambo oyo malamu biso na Afrika tozalaki na problème moko te tozalaki pe na problème ya koluka sauveur te o sauveur moko boyo te biso tozalaki na posa makambo mais bakoko na biso bakoma te non mais naso kotali so sikoyo wana nde bakosa kabino mais bakosa kabiso écriture uti web nani a inventé écriture pour la première mais nakota moni kokiele moni ozolo bayo buku na bino mais na moni kokiele tata kimbangu ta inspiré yango apesi inspiration na et pas yanti nu Congo tozolana bato abedeka pe bakoma bato ebele bakoma même bideka pe bakoma mais oyo tata kimbangu bete mokili mobimba batanga yango parce que ezali na ba vérité okomona soko tanga yango na kati bato na bato bazali na bonzambe oyo ya bango bato na bato bazali na bonzambe oyo ya bango sauf Moyindo babungisi ye akomi chrétien akomi kosali la Bible asupe na bakombo ya ba Bible kaka Moyindo wana akomi musulman bapese pe kombo ya ba musulman onga Yusuf toyoka kapa komba ba Yusuf ba surtout ba komba ba Jean kutokoloba te kaka Moyindo wana akomi pe bouddhiste akomi onga Xiangzong kaka Moyindo wana azui ba science occulte ayambi yango siko biloko nyonso tu wana siko yebisanga siko yoko tonga mboka ndenge nini tozongi koko nemumba vala na motuna na biso koko nemumba vala olobi na biso tobwaka Biblia koko nemumba vala olobi na biso mundele abatama na sima ya Biblia donc koko nemumba vala olobi na biso baye nyonso tozali kotanga Biblia ezali lokola mundele azali kati na biso ezali lokola tozali mindele ndombe bakoko na biso ndenge balobi na histoire na biso ndenge histoire ezali koloba histoire o tozali kotanga na kelasi bakoko na biso bakomate bakoko na biso basala eloko te bakoko na biso to batata na biso basala eloko te ndenge histoire balakisi biso mais lelo bolobi na biso ete tobwaka Biblia lelo BBM ka bolobi totanga ka lisusu Biblia te motuna ezali bobele moko mokanda nini oyo bino bobongiseli biso ete totanga soki totiki Biblia oyo ezali koloba pe mabomba mi na biso mabomba mi ya mokili maloba mboka na motuna na koyebisa yo na ko répondre yo boye makambo babanda ngo na katikati te makambo fo bandango na ebandeli mais biso na ebandeli tozalaki na nyonso tozalaki na bonzambe mais mboka ya Kongo na bisa ke Kongo ngelo ba nzambe usiko esika nzamba azali kwa kotanga te akopesa bino écriture te akolakisa bino ninga basala biloko te mais akolakisa bino nyonso surtout parce que boza bana na ye problème tozala ngo parce que tobungaki baye babungisi biso et tobungisa ki presque nyonso yango moni lelo tata kimbangu aye albino bana bozalaki mayele bon koko na bino ezalaki ya mayele koleka mokili mobimba yeli biso elembo oyo kukiele albi mokili mobimba batanga yango po bayeba force ya homme noir moni soko tangi livre ya kukiele okoyeba force pe origine ya homme noir kuna ba oyisa bino ya makambo ya Adam na Eve ezate awo awawa na kotangela bino création ya monde na bosonani bakela na mokuse koko nemumba vala olingi koyebisa biso ete kukele ezali na mabomba mi ya mokili kukele ezali na mabomba mi ya nzambe soki bato batangi yango Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers internautes, Baïnyonso, Bakozwa Katango, Yakolanda Biso, na Katia, émission, les analyses spirituelles, Ndenge Tokolo Bakatango Nyoso, les analyses spirituelles, Platon Abiso, Oyo, Tosalaki Yango, uniquement, pona koyamba, Baï Bazalina, connaissance, Oyo Yonanga Ito Yebite, Baï Bazalina, un plus Yakobakisa, na Oyo Ngai na Yoto Yebite. Voilà la raison pour laquelle, Ndenge Tokolo Bakato Yamba Katango Nyoso, Ndeko Nabiso, Koko Nembumba Vala, Oyazali Moko, Yaba, représentant ya mouvement, ya
BBMK o ezali bana ya bilaka ya Mvuluzi Kimbangu po ete tomeka kosolola na ye na mokuse na bozindo nini oyo bango babongiseli biso ndenge bozali kolanda. Tomekaki kolobela makambo ya oyo ye auti koloba ete mboka na biso ya Congo ezali na bapaya. Tomeki kolandela bapaya wana bazali banani? Toyambaki bapaya. Bapaya wana bazali banani? Alobi bapaya bazali mindele. Toke na ye na malembe pamba te na mboka na biso mindele bazalaka lisusu te. Depuis 1960 mindele bakendeki tozwaki indépendance. Mais koko ne muma vala zongi na biso na sima alobi mundele abatami na sima ya makambo oyo ye atikaki na kati na mboka na biso. Entre autres nde tozali na Biblia na kati na yango enseignement oyo mundele akotsaki na kati na biso yango mundele abatami na sima na yango. Mais totuni koko ne mumba vala Biblia nde ezali na makambo nyonso ba secret ebele oyo Biblia ekomeli biso koko ne mumba vala lobite Biblia ekomi ba secret na biso te. Soki tozali na posa ya koyeba secret ya mokili, soki tozali na posa ya koyeba secret ya création ya mokili, totanga mukanda oyo ye ayeli biso babengi yango kukele. Ezali bongo kukele nini oyo potokende na mokuse ba cher internaute ba téléspectateurs bazali kolanda biso nini oyo na kati na kukele oyo okoki kotangela biso lelo oyo soki ba téléspectateurs na biso baye bakolandaka biso tango nyonso balandi eko fongola bango mutu bako comprendre ya solo ete kukele ezali mukanda pe oyo ezali na ba secret oyo esengeli na biso banso toko akotanga yango. Ingeta omoni ete Tata Kimbangu azali nzambe ya mayele. Lelo boko découvrir Tata Kimbangu mutasala biso. Na kati na kokele boko découvrir yango lelo. Parce que mingi bakoloba kaka Tata Kimbangu nzambe surtout bino na église Kimbangise. Bakoloba mingi ki Tata Kimbangu nzambe mais so bolobi pesa non explication, boko pena bena explication bien te. Mais lelo toko démontrer bino wa keno Tata Kimbangu aza mutu mususu. Biso na église Kimbangise batata ba mama tolobaka yango Tata Simo Kimbangu azali nzambe molimo mosantu. Et soki oye na ba preuve to prouver pe bino ete Tata Simo Kimbangu azali nzambe molimo mosantu na connaissance na biso. Et yo lokolo memeli biso mukanda ya kukele lakisa biso na ndenge nini oyo yo ozali koluka ko expliquer secret ya mokili na kati ya mukanda ya kukele ndenge lobi mabombami ezali na kati ya mukanda ya kukele. Ingeta wana lobi boko démontrer na connaissance ya bino mais o ezali connaissance ya Tata Kimbangu. Mais soki tolobi connaissance na biso tozali ba Kimbangu. Africa 21 TV, un nouveau monde. Solution ya ba problème na biso ezali pana bakambo wana te. Ya solo. Lisanga ezali très important. Kasi. Et après. Eloko nini kobima. Pamba te di kambuana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo. Soko tosenye na biso bolimbisite 0 sur 0. Aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment pamba. Mpasi na biso kusela te. Mais misoko binu nyonso tout bozali awa bozali université pate bo trouver solution na problème oyo ezali kosala place na moto mwindo ekozala te. Eloko wana yango wana nde tozali koluka